maloba suka kaka toyebi kaka ke toza na mboka mopaya tomibatela kaka mo mpe toponaka basheri soki mpe mwasi mpe omoni mpe aza mpe caractère moko ya bien mpe te okoki no mpe kotika ye mpe bien avant ocomprendre eloko eleki epesi biso leson mpo bambeli 6 eza jeté donc c'est comme si toyebi te bon toyebi te ndenge nini ya koloba ekomaki bambeli 6 ndenge nini ocomprendre donc epesi biso leson tellement que ça m'a camboa mawa et puis tout ça journée ya likambo eza pona yango donc nakoki ko kota na masolo msote donc ya ona suki kaka ser clan de mutu zamani Pierre Mamona mon vieux donc adieu. Merci beaucoup un maestro moi maloba suka pour tout ça pendant ko chiter na suka déjà entretien na biso. Bon liloba suka ezaka ndenge master uti loba to yeba komi batela ozana maîtrise à vie. Au moins, il y a beaucoup de choses qui sont comme un sentiment. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan éternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe Ikote Papa na Kerouan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche association Hugues Ikote. 01 41 55 0000 Ntaba Ikote Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escarte Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou, Congo Promo toujours, grande puissance.
Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Ralph Ngindu. Congo Promo. Wata plus wata na des boss. Ici dans Bokabula af Chukulombo Tony Makambo, c'est le chambre aux îles en direct et aéroport à Cape Town. Faut pas vivre kozon en ayo. Tout le monde bando qu'on a biso ni ba ça l'enregistrement on va studio puis tout se retrouve juste après. Merci. Encore une fois, Cape Town en day. Cape Town tu peux perdre artiste mon communini au hasard na biso on a combo ya clan d'Orali. Comme vous pouvez le constater, je suis à côté de moi de deux artistes. Nous sommes en plein studio, place pour enregistrer chanson pour un hommage naïe. Bonjour, Kourou de Kapa. Bonjour, Leidegle, Serge Chaumba. Ezali journée à Sengote, ezali vraiment journée à Mawa. To kutibino awa on a quatre studio. Avant to kende na ba détail mususu to kwato bana nous santé na na ezandeng. Te santé na bien à part kaka problème otozana ya munene. Tokufeli artiste moko ya munene na kombo ya clan do mutu wa zamani netinga na kutaka déjà na mboka oyo aza artiste et puis c'est mon vieux yango moni tozana studio à toyemba pona. Merci beaucoup. J'ai aussi à côté de moi un grand artiste aussi qui va se présenter. Ouais, Johnny Go Sheriff. Johnny Go Sheriff là-bas au bayebi tena ningi bayebi na ba. Santé na ndenge nini? Santé carré. Nandenga sud ça va. Kourou de Kapa précision ni auto kozwa nanu avant to kene musika ya liwandi kona biso clan do oro. Ben information dozui azalaki poignardé et pas ya mwasi na yemoko yanda esala meng na ndenge ni. Bazalaki na discussion bango mibale atake mwasi na mobali. Oyo eleka na chambre libanda biso to koyebate. Nazalaki surpris na batongo babenginga ezaki vers 8h du matin nazaki à peine ya rolamuka babenginga na yambi phone na sui phone bandeko bazaki na quartier wana esika ndeko azwaki kuwa na zwaki problème babenginga babisinga habite mutu na yo azali susu ta kufi na minute oyo tozozela ambulance bambila bazawana tozozela batu baya bazwa ebembe bakende na ngodo ebosala tout bokoma na place pour bomona eloko oyo et passer pour bo comprendre. Déjà l'organisation ya kokunda izo olikandenge. Te organisation ezali na kati ya communauté congolaise ezana bato yo baza chargé na yango. Même ngai nazozela bango po bakendaki Tagebek hospital. De tozozela bango baza chargé ba oya ba Rolanda biso voir même na studio esika biso toza koyemba. Pas nini oyo na motema ko perdre mutu mo bande ko zala na ye bozo beta musique de place moko bozo développer place moko etant que ba congolais ana diaspora na makambo ope côté so ana ratia diaspora de xénophobie moi si wana abomi na ndenge ya ko sona na bango to eza pe mélanger na ba xénophobie o eza na kati na Afrique du Sud. Bon eza pe na xénophobie te eza na cadre bolingo ko bazala déjà na moi ba mésentente makasi na kati ya bolingo na bango. Yo biga mambo ndenge zalaka mingi bakolobote basi ya Sud Afrique te mututu momi tuna mokili aneka ndenge moko momi ana tumba deja na mai ya moto kala mobali na mai ya moto boyebi kaka air moko biso tozobenda esprit te makambo tozosenga bende esprit po esala bien topesa pe baconseil na mwana mai bon yoyebi kaka bolingo eza bolingo wa bakotaka na kati te ezaka mwa baconseil baboye mais Bien moko pe il paraît qu'il a d'ailleurs déjà ndako ebisa bato ke momio nazo bula bare azo yebise pe na live ke na bare to fallait ndabulele on a quatre communauté malgré ba conseil babi l'homme prudent voit le mal de loin bon mon qui ont déjà pourquoi buluka ba voix et moyens te bo save life na avant on ne sait comment la biswa mais c'est quoi bien les amamba bolingo mamba bolingo bakota na kati te zaka conseil à part conseil lo musuna mamba bolingo ya la kate les en tant que pire bozana e bo peseli e metanga ko die a changer ne boule pourtant ozana bino ko lo ba maba momi metanga ko marcher biso to sate ozomo déjà les programmes se présentent comment pour na ba depuis mortel là bon lobby pour toza chaque jour et pas info capa ba répétition ka pour na bandulango. Donc tous les musiciens bazozala wana ti bavoue baby bolobi to alaki wana je crois bien les losu to zala wana mais nde na yoka ki lobby
je crois que bon na ba boule ndenge ezopesa mais ozala week-end oteka week-end ezoya on attend en préparation makambo oui bika mtsoka kufia mambo ebele to na mboka mundele ya eza mambo matabu eza neti na biso te baba sali cercueil na sima palais. Mi parler déjà bimi eza libanda na misu na nga nazomona ngo et troisième pe koli ka ndenge lobaki troisième colis déjà nga nde libanga te mpona yawa te naye si zibe service nazwaka ata 37 colis awa na zibe service na mbala moko 37 nga kuna bangaki na yebiso mwana tiaka 3 ah bon yiba yango na kiserie na bango ya mosala baza mpe na Brazzaville mwana lobaki nanga mpe na ngola bazali na ngola bazali na Brazzaville seke tobenga bango monde entier okokaniseli lokola mundele namoni yango aza mundele te yo mutu uza na France précisément ezala na Paris ezala na Rennes ezala na Lyon ezala esika nini soko uza na poli na yo kunyokwama na yo te banimero na biso yango wana benga na yo zibe service akulivre yo carton mpe koretire ye moko akuya kozwa yango mpe akuyawe na Kinshasa kaka Kinshasa te ya Maniata Makalu na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa place à Robunga eza te Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Bakundi mutu maintenant. Awa ya moi ba procédure moko boye do fubo kende mambadoki na ifo ezala et puis toyoka ki mambadoki na ezala kina na problème. Donc bana mai ba bandina na mambadoki lelo tozala kina info ya bakapa na inda ba central bango ba kei morgue pour ba kende ko identifier corps déjà lelo pour que na maboko ya Undertaker. Donc tozala no na pona ta moment oyo. Tokomi presque kochité na suka avant to mekempe ko zabango na cabine. Mais sous autorisation de Parafengi, qui me en ce moment depuis les États-Unis, soit autorisé, tout me kempe ko soit science na bango ya travail en arata studio na ingénieur nganga en arata CKB et puis on se retrouve juste après. Merci. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Jeff Lutumba Alili. Klandoe eselanga mbote o na gile umbazie eselanga mbote o na champion maestro
Eselanga mbote o na tente Quintino Eselanga mbote o na Jansi Ngengo Sengela biso bolimbisi na Yahweh na yo okipe ata biso te moto tolembaki te na miso akimi mbangumbangu na vie etre cher atiki biso manka na libota iye oliwa oyaka olakaka te kwa nini boye bolingo Adamu na Eva na mokili oyo yose Kayena Abele esika liwa libandaki liwa yo moibie liwa yo moibie omemi ya piele wapie mamona dimai Kinga chife na leli pierre ya klando otiki biso baleki na mawa na mitema kende malamu totikali na mawaro ya kolela klando mutu ya samani wafatakala kashito aleli ata makoti presta bane milandu devenir à signaler un vrai passe mémorable. Dolela kalo, apana inoke na lisa. Dolelio, mokili elinga kabatwa malamu boyete. Dolela kalo, apana inoke na lisa. Yonde producteur musicien na yo akei okomona ye lisusu te Adolphe Lutumba Patrick Esonge na mawa olobaka mokolo na yo ya suka efoka bakokunda ya Feri Lutumba kolela na baninga na ye ya lisano Sheriff Johnny Koinda ba centrale na mawa bla 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 Balamada City Kake ebeti na kata South Africa Klando Muta zamani Yowano Kei Kashito Nilolo Biso mawa Efaya bakapa Atikali na mawa Madama Koti Kingi Zuma Omari Kawaya Uzoyoka Kake beti na mboka Lembolexa Ketino la muzika Papa Wemba Papa Benolonge Nalela Talelelongo Samani nanga Talelelongo Nasala koponi awa yotikinga Opimelinga polingo Lokola sanduku ya bilamba Opimelinga polingo Lokola sanduku ya mbongo Karli bolingo na lela Tauta n'eternité Tokosanga n'eternité Liwa ezali liwa te Tokomona na lisuswe Tema mona utiki bana kapa na pa Liwa Mempona ni natiki biso na pasi na mitema tokomela mboyo
Angers Ngindi Gloria Konde Amede Konde Bankonde la Yomabe Baibi Moussa Bene Milandu Teritobwe Totonga Mbili Sundanda Shikoe Ah ya Pierre Mamona Mawa Ote Madila Lia Klando Kosaliba na Mada City Boye Ah Igelo Nyazole Layo Eselanga Mbote Papa Benoît Longue Mawa Ange Ngimbi Azako Kanisa Yaya Asali Boye Pona Nini Mawa Tole Layo Ndenge Nini Adi Papa na Lisa na Enoke Osawape Yoke wape Soche Yosawape Otikeli na niba forme Ome miskante no kenango Je pense que les morceaux ont vraiment fait plaisir à Papa Rafengin qui me suit en ce moment depuis les États-Unis ainsi que Chouké le Mboto, Ndeko Sergio Chaomba, les 15 pays en haut et comme biso déjà donc à la mine Tekapa, toi mande konoso Chouké le Mboto o akendeka mo tourna poto azongi ala mona poto mona félicite donc ça veut dire bo pona bo bunda nango couru de Kapa déjà maloba suka parce que to ma ochité na suka ya entretien mkize nango on bino kati ya studio. Maloba suka kaka toyebi kaka ke toza na mboka mopaya tomibatela kaka mo mpe toponaka basheri soki mpe mwasi mpe omoni mpe aza mpe caractère moko ya bien pete okoki no mpe kotika ye mpe bien avant ocomprendre eloko eleki epesi biso leson mpo bambeli 6 eza jete donc c'est comme si toyebi te bon toyebi te ndenge nini ya koloba ekomaki bambeli 6 ndenge nini ocomprendre donc epesi biso leson tellement que ça m'a camboa mawa et puis tout ça journée ya likambo eza pona yango donc na koki ko kota na masolo msote donc ya ona suki kaka ser clan de mutu zamani Pierre Mamona mon vieux donc adieu. Merci beaucoup un maestro moi maloba suka pour tout ça pena ko chité na suka déjà entretien na biso. Bon liloba suka ezaka ndenge master uti oloba toyeba komibatela ozana maîtrise à vie pour au moins na mboko biso to eto koma pe kolanda ba sentiment donc to koma o préférer ozwa momia bar que momia libando azata mso asambela ka pa koyelo mo ba boule mo boye donc basi yango pe ya bar bazokumba biso pe na buzoba donc eza ba leçon eza ke photo to yiba katango ezo sale mo yibi yango vandi nango raisonner boule pour ebande ni ko memela vie pour mboka eza nango mabe to yebi xénophobie ala me yeba bomie pona xénophobie eza nde manque ya koyeba ndenge ni ya kokima makambo et puis par la guitare mosere moko boki momi pe boki do ebando sala bien te do ebando sala pena bien te donc moi conseil pona nga yango na kaka quelques remerciements na ba o ba soutenir bino quand même pour bossa la recording o ça la moi bien te me moto liboso ye moko prêtre za wana maître yang do yende mto sala ke non ba melankampe fanda donc ce qui était mawatro on comprend ndango to pona kito ya wapo ba lobby studio ya fin ya suka we kati ba plafond eza nango kakao poto ke su wapi ke na ba studio mo bazumo radio ba chena coin faux donc esenga to zala awa na maître yang bulo ezokende na si yo momoni o chape ba makambo ngo déjà oyo kandeni ba voko ezali donc c'est ça quoi. Cours de para cours venanga cours de cap quelques remerciements d'abord basali qui non réussite quand même qui non beau ça la recorder en bonne et due forme te lay d'aigle yo yebi karat to monani bo grâce na yo donc il faut topé ça non merci et puis topé ça ingénieur yang merci azwaki abandai ko beta biloko déjà avant biso to ya to coûter déjà asa bandai ko beta ye moko donc volonté nanu na bolingo ya mutu oyo a kufi atiki biso yanga ebinde bazalaki naye a décidé te tika ngai na beta eloko oyo poza artiste lokolanga et puis maison munene sekabe yemoko PDG Calbert Canalise yemoko PDG Calbert Canalise muswahili ndeko Obama donc
bambote ya trop et pas ya PDG Calbert Calalis. Non, aussi, c'était ça. Pour autant, on a ça, hein, bah, remerciement à Motonanzambe Blaise Mbanza, hein, Motonanzambe vraiment, hein, ce que moi, Motonanzambe, bah, Koti Marambo, Oyo, c'est qu'ils appellent Likambo, Oyo, et j'ai vraiment communauté congolaise Mobimba. C'était vraiment un réel de savoir que vous étiez vraiment nombreux à nous suivre partout dans le monde. Boulandara Magazine, nos collègues à Mandela, vous a présenté par Messi Wikipédia, Messi les journalistes, Mouto Aseng, Aratel, il a raté, Adrani la bande de Gonaï, hein, Tchoké Lomboto, bah, salut, sinon, on a biqué. Choqué le mboto bande ko bango yo moko monika choqué na lo batrote pesela nga batoni sadi ba Francis bino tuba na mai acide na kati ya Paris donc masolonde yango mabanga na bino pe kozanga te mais boye baka ntwaka ekweya quoi choqué le mboto vraiment le 15 mai azana biso na kapa hein nde toye basoka ye tour to aye vraiment azongi na mboka na ye mais yabaki aki poto te po kendo kovanda akendaki poto kendo sala masolo na ye et puis azongi donc ça veut dire zara bajeba kwenda fotuka papa rafengi no niveau États-Unis merci beaucoup pour la opportunité pe na plateforme au peut ça toujours moi a évolué quant à moi je vous dis vraiment au revoir tout kuta na mingi na mikoleza koya bye bye. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.